Eza na confiance, amour et fidélité. Yangonde ezaka objectif principal ya mbonda école parce que ezali synonyme ya kopesa bino ba respect ba valeur po bolanda kabiso mingi bisika bozala ka yangonda bandina mbote Kinshasa mbote Brazzaville mbote ba diaspora partout bisika bozali po bopesa biso confiance ya kosa musala kitoko. To fongoli édition na biso ya mokolelo pour le sabino que gouvernement congolais a adopté projet de décret relatif à la mise en œuvre de la loi portant sur institution et la réserve armée et la défense. C'est une image pour commenter à Medine Kambembe. Na conseil des ministres Oyo et Salemaki vendredi dernier, gouvernement congolais a adopté qui projet et décret relatif na mise en œuvre de la loi numéro 23/014 il y a le 22 mai 2023 portant sur institution et réserve armée et défense. Et Pesamaki et pas y a vice-ministre et défense nationale paix ancien combattant projet Oyo et décret et répondre na nécessité et organiser fonctionnement, il y a service, il y a réserve armée, il y a défense dans la République démocratique du Congo, conformément à l'article 5, il y a loi numéro 23/014, il y a le 22 mai 2023, Oyo ezo prévoir que ba règle il y a organisation, pays il y a fonctionnement, il y a réserve armée, il y a défense, et ça fixé par voie réglementaire. D'après gouvernement congolais, arménien so Oyo, et ça professionnel pe républicaine, et sengeli ezala na nombre moko important, il y a ba réserviste Oyo bakoya, en appui et pas il y a ba forces armées aussi bien na temps il y a kimia pe na temps il y a guerre. Na yango c'est le test Oyo ba attribution il y a défense nationale il y a ministre et ça pour na quoi enregistrer ba membre il y a corps il y a réserve armée il y a défense renouvelable tous les 5 ans pour na quoi intégrer corps Oyo. Ancien ministre il y a défense nationale Gilbert Kabanda a expliqué que et sengeli aux ala des nationalités congolaises, aux ala âgés d'au moins 18 ans, aux ala na bonne attitude physique, paix au jouir, na bonne moralité, paix et sengeli na yote, aux ala mutu oyo, aza déjà condamné pour na ba crime de guerre, crime contre humanité, topé crime contre génocide. Yango biso to beti simbonda. Sortie officielle à la fondation Jonathan Sangou et Salemaki Kitoko avec impact et idéologie. Nenge kaka bakana kitona image et commentaire. Nekoyebake et Indaki avec impact et idéologie. Sortie officielle à la fondation Jonathan Sangou kaka nenge bamonaka ba image uta koleka mikolo yo mokola dimanche le 3 septembre nde ezalaki mokolo oyo esengelaki ke masolo esalema kitoko mais tellement que préparatif ezalaki malonga tala ndenge bayaki ebele bamama batondi awa mpe na bandeko mibali na basi kaka mpona kohonorer sortie officielle ya fondation Jonathan Sangou oyo eyele baidéologie kitoko la matière de développement RD Congo. Dekola ngai boyeba ke nyonso ebandaki na hymne national pe bafongolaki masolo na cadre ya kolakisa ndenge nini fondation Jonathan Sangou ebotamaka. Tellement que fondation Jonathan Sangou ezali fondation oyo eyele makambo kitoko bakokai kotika bamama vevi boye te ndenge kaka baprometaka bango ebele bamama bazalaki wana bazwaki bapiese maputa na bango mpe basepelaki kitoko et surtout ke ezalaki promesse moko louable oyo mwana mboka ye moko le président fondateur Jonathan Sangou alobelaki bango lokola mpe baformation ezopesama kitoko kuna boyebake babandaki d'abord la formation ya make-up yango bozomona tala ndenge baza kolakisa exemple nango de manière ke yo moto olali pongi opusana oya koyekola misala ndenge na ndenge awa me na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge bamama veva na bandeko biso bazalaki wana ndenge nini babetisaki mbonda antuka nasepeli makasi nano antuka nzambe apambola mwana biso mpona biso baveve nasepeli mingi nasepeli makasi omoni mpona biso baveve antuka nzambe apambola ye akobali kaka akende liboso nzambe apambola ye na acte oyo asali mpona biso baveve na bilamba alemba mpe biso te abosana biso te akontinaka kaka kosala ndenge wana nzambe akopambola ye tosepeli nango mpo baprojet na ye eza bien
ils ont contribué à développement en Boka. Ko lever ba jeune baza désœuvré baza na bakuluna ko benda bango pembeni na ba jeune fille bazo tambola do ba projet na ça bien biso to souhaiter kaka beaucoup de bonnes chances. La Fondation Jonathan Sangou de bateau va pour la maquillage, pour la coiffure, formation à maquillage et banda awa et aussi le banda le 7 la formation à maquillage on a pour ça pour la crayon pour l'intention aya la Fondation Jonathan Sangou. C'est bon moko le président Jonathan Sangou l'homme valable elle ba idéologie qui toka ko Kuba la cadre de développement à la RD Congo allo badebo azo zéro kaka to sali sortie officielle pona kolakisa na moto nyonso ke oyo biso to bongisaki eza masekite toye souci na biso ezali to contribuer to promouvoir ba valeur ya jeunesse. Or parmi les éléments ya ko promouvoir ba valeur ya jeunesse ezali ko éveiller pe conscience ya jeune ayeba ki environnement na biso eza na posa ya contribution na ye bakonzi ya mboka baza na besoin ya contribution ya jeunesse congolaise. Parmi les gens qui constituent la jeunesse congolaise, ngai na ba jeune o nyonso bazali en tant que membre pa bazolanda biso nyonso nde to kosala effort pour que mboka na biso e zwa makoki ya ko kende liboso. Ezali kitoko depuis le Congo comme on a mbotama ya fondation Jonathan Sangou et botami kitoko pe et la progressivité moko e ko permettre que manzo ko lukala ba moina yo ki ba kuna na lombango po solution ezali kitoko biso awa to beteli mbonda. Qu'on soit reportage dans ma qualité qui toque la confiance, la fidélité, peut être un souvenir à solo à Malonga, qui m'a mango dans mon école agence pour Kuna, mais c'est les salama qui toque. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Malgré convocation électorale pour la présidentielle 2023, opposant Martin Fayulu a continué à dénoncer projet de fraude électorale. Mais dit quand même après 6 commentaires. Malgré convocation et électorat pour la présidentielle 2023, opposant Martin Fayulu a continué à dénoncer projet de fraude électorale. Oyo bazako préparé selon ye et pas ya président ya centrale électorale Denis Kadima. Akei lisusu plus loin pour na commettre en garde batu nyonso oyo bazako encourager numéro 1 ya Seni à préserver makambo oyo azali kosala. Opposa Fayulu asala ki déclaration oyo mokolo ya lundi 4 septembre na compte Twitter na ye soki na ngambo na ye Fayulu azo continuer kosi opposé contre lolenge ya kosala ya Kadima na ngambo ya ba leader ya opposition bandimi kokende na ba élection na kolandela ba revendication na bango tout en état na kati ya bato ya élection. Pona ba observateur mosusu ekozala prudent pe avantageux pona opposa Fayulu kaka ndenge balobaka à mettre un peu de l'eau dans son vin pe akende na ba élection pour que a perdre
rendre population na été liboso ya opinion publique oyo alingi comment naye parmi ba candidats lors ya scrutin présidentiel ya décembre prochain yango biso tobeti simbunda boye baké d'après Devos Kitoko secrétaire général à SID alobi que depuis la candidature ya kana bango ezo dépendre la garantie la transparence électorale commentaire ya Medine Kambembe. D'après Devos Kitoko, Oyo Azali, secrétaire général ya SID, parti ya opposant Martin Fayulu, dépôt ya ba candidature ya Kana Bango na présidentielle, ya décembre prochain, et ko dépendre na contact Oyo eza en cours entre SID na ba partie prenante. Pe et ko dépendre na garantie ya transparence électorale par rapport na ba mécanisme Oyo bazali ko concevoir, alors que Seni aboya qui demande Oyo, Devos Kitoko aza ko indiquer que Bango bakozwa ba décision na moment opportun, pe décision yango ekozala pona ko sauver nation. Devos Kitoko aza ko insister sur le fait que bako participer na ba élection. Kasi d'après ye, soki odi affiché électoral ya Monsieur Kadima, Bango baza à mesure te ya ko obtenir transparence Oyo Bango baza koluka pe ba commettre en place ba mécanisme entre Bango na ba partie prenante na processus pour na ko traquer fraude électorale na kati pe ko faire respecter choix ya peuple. Alors que Seni Aouti ko convoquer électorat pour na élection ya président de la République quand ya Martin Fayulu a déposé à ta candidature mon côté ni na ba élection législative nationale moins lisusu na ba élection législative provinciale yango biso tobeti simbunda. Ainsi no Kabamba Papa Tchangu a lancé opération Zéro Trou na route Mokalipe et comme il est déjà matérialisé avec impact de idéologie Wilfried Samba Azalaki Kuna. Ndeko ya Kongo tango tolobaka ke zamba na zamba ezala nyama na yango ebalele bale ezala mbisi yango bozaka tembe boyeba ke ville province ya Kinshasa na ba district nango pe ezala bakolo nango mais na Tchangu ekangami na maboko ya mwana moka ainsi no Kabamba les samouraïs du changement Papa Tchangu po yende masolo salama kitoko mikolo oyo boyeba ke tellement azalaka mwana Tchangu ya tango a lancé opération Mokali Zéro Trou. Tala ndenge bozo komona tolakisaka bila mikolo lekaki ndenge nini babale koboka mabanga kokanga ba trou surtout ezalaka na route ya Mokali meturo avec impact de idéologie ba kijiji lisusu ba benya ndenge na ndenge ba bwaki baza ko postule busala bango kaka ndenge ba prometaka po une chose dite chose faite tellement que espelizaki ba exagère ya route Mokali na habitant nzinga bino moko boyoka liboso kamera mbonda ekolo ndenge nini babetisaki mbonda esengoza makasi mpona komona mosali esalema boye en tout cas chef de l'état faut soutenir bato oyo estime en tout cas nzaka pambola yo mosala esalema wana papa na biso mosala esalema abongisa biso nzela mpona mai moral mais abongisa biso pavement sikoyo ya bien boye bapapine ezopasuka biso mais na ndenge asali acte ya boye il faut le remercier napesi ye merci po aza mwana mboka tala position esika oyo echange tozalaka na mbula awa transport emati likolo kaka yaka mwa esika oyo ya mokie aza papa Tchangu biso moko ne bana Tchangu topesi kombo wana ebele baleka bambula biso mais papa Tchangu biso topesi kombo wana mais kobosana biso bana Kimbantieke pe te toza na Mokali yebaka Kimbantieke pe eza yo mwa biloko ya bola Kimbantieke wana tokosepela makasi na cadre ya kosunga bato base développer comme toza wana mpona kosunga bato base développer yango tozi mpe todévelopper bisika tozali donc objectif na biso yango wana todévelopper bisika tozali pour ke bato nyonso base développer tokende liboso nde ezali objectif ya fondation na biso le rebâtisseur toza wana mpona korebâtir ema toza wana mpona korebâtir tozorebâtir nyonso toza korebâtir mentalité ya bato toza korebâtir même bisika nyonso eza ya mabe tozorebâtir yango donc esengeli yango wana tozali kosala le président ainsi no Kabamba Papa Samoraya topé le président fondateur ya fondation le rebâtisseur oyo ayele ba changement kitoko bapese comme Papa Tchangu misala na yo ekomi kokakisa bibale bisobe bazamba pe bamboka po mokili eyo kayo yango biso awa
totombela mokako swabe tobetelo mbonda po misala vraiment emonani kokoma journaliste kitoko pe koyeba kosimba caméra malonga pe kosala montage vidéo kitoko kaka ndenge ezalaka kimambango na centre de formation média indépendant po kuna baprofessionnel média nde basimbi masolo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Leader Semoko na district ya Funa ezabongo Deonzinga na équipe na batambola ki Funa mobimba pour ko visiter ba chantier matérialisé à Fachi Beton, chef de l'État congolais. Mwana Congo yebake mboka na mboka etala ba leader nango awa na district ya Funa boyebake moto kango un vrai leader comme on est Deonzinga oyo bana ya Funa balula la motema moko yakoyeba ezake dimanche le 3 septembre balingaki bango moko kimona meso bamona bachantier kitoko oyo mwana mboka le président Félix Tshisekedi Tshilombo azali kosala na kati ya Funa depa batambola kele baveni elengesa bakele baveni bongolo bakele baveni kikwita kaka pona ko confirmer ndenge misala ezali kosala bakitoko et surtout que ezalaki pe dimanche baprofitaki yango na cadre ya marche de santé ezali kitoko bino moko boyoka liboso ya monda ekolo ndenge babetisaki mbonda asala trop taka mpona bamama wenge na makala mobimba Funa asala tokosami mingi na bapolo na ba 5000 tokosami mingi mais président de aza nsima Fachi Beton na certain tovandi mpona président de mokonzi na biso taka biso tu toa na nsima na ye liboso na ye président Fachi aza wana na nsima na ye toa na président de c'est que biso tu makambo tu ok. Message eza semoko, message eza ke biso nyonso Funa mobimba o leader na bino Deonzinga biso nyonso sima ya mokonzi ya mboka Fachi Beton po asali mingi po na biso bana Funa bomoni route elengesa bomoni kikwiti ezo traverser bela ba commune bomoni misala o eza visible oyo même aveugle famona biso tu bana Funa biso bana Funa sima ya Fachi Beton sima ya Fachi Beton 100% Fachi Beton 2023 merci yakoyeba awa ezake le mwana mboka Deonzinga azali leader munene na kati ya Funa pe azali ko soutenir ba action ya mwana mboka Fachi Beton et surtout que azali moko ya parti politique Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo et allié ADPECA oyo ekumbamaka epai autorité morale mwana mboka honorable Placide Tshisupa Tchakutumba mwana mboka Deonzinga misala na yo bana Funa basepeli makasi po balobi ke ozali vraiment un vrai leader pe bafuli yo mokako swa okende liboso yango be biso awa tobeteli yo mbonda bele alinga bani makasi awasala ebele bobanga te bosepela bana debu Tchangu bayambaki na motema moko les samouraïs du changement papa Tchangu na mama Calvini Kabamba autrement dit mama Kimbaseke Yannick Kaloko azali kuna konti ya mbonda ekolo ndeko ya Congo tango balanga nzembo baemba alo mokili échange bochaka tembe bino bakombe oyo boyaka na Tchangu kokosa bana Tchangu boye bakepe ala Tchangu pe makambu échange bana Tchangu basika comprendre qui est le vrai et qui est le faux bakotuna ngai nini Debu Tchangu avec impact de la idéologie basangana kila motema moko avec esprit ya kitoko pokaka na koyamba mwana mboka ainsi no kabamba
les papas samouraï po bango de motema moko ba pesa ko papa Changu tala ndenge bazaki ebele mais tellement que bayebi ke Changu ezaka monene il fallait kaka azala accompagné na mama Changu bokili oyo bozali komona ndeko la ngai bango nyonso déterminé mobilisé balobi ke confiance na bango, fidélité na bango, bolingo na bango, ezongi na mabele ya Changu po, ba pesa ba kombe ba kenda ba zongela bango te bango baliki turu oyo, confiance ezonga pa ba Changu yango, ba yambaki papa Changu, ba yambaki mama Kimbaseke, ba sololi na bango, kaka ndenge ba boti ba sololi na bana na bango, ba yaya na baleki na bango, baleki na yaya na bango. Awa esali kitoko po balinga kibaza vraiment convaincu ya koyeba idéologie nini oyo papa Changu na mama Kimbaseke bazala kala yango tala ndenge babandaki ba question pe ba réponse nyonso avec impact de l'idéologie na bolingo ya nzambe po bayebi ke azali ya solo mwana na bango mais mingi awa esengeli bayeba ke ezalaki de pona kosele partenariat tope bolingo entre Asbel Bana Changu na fondation de rebâtisseur oyo ekumba magana moko le président fondateur Insino Kabamba les samouraïs du changement tope bakisela lisusu papa Changu lokola azalaka bango o bango balinga na motema moko alekaki liboso pona kolakisa bango nindi o ezaki esengo na ye kati ya bolingo o bango balakiselaki ye nazaka simple député soko za bisika benga ngana banda ko recommander yo okenda akombe ko recommander na place oyo bazwinga te a recommander na pe place oyo bazwinga te mais au moins na comme il y a un espoir que il y a un député andiminga ayokinga apesinga numéro de téléphone na komi ko komela ya répondre nga pe c'était dans mon plan parce que na luki muto akopesa nga mbongo pona fongo ya cyber café azaki te na luki muto akorecommander ba byanga musala azaki te ebongo yeboko mama Kimbaseke mama Kalfinika baba alo bate po azwa 0 biso na biso toza bana Changu muto akoya ko distraire biso awa mwana oyo ayebi ndako na ye malamu ayebaka na esika nini oyo ebebi kaka ndenge balobaka ndako olalaka te moyeba esika etangaka tellement que elekaki kitoko pe esalaki malamu koleka nakobima na bango tala ndenge etuluku ya batu bazali kosala ye kaka koyamba ye koyembela ye basembo esengo mpona kolakisa ke bango na ntango fidélité bolingo bomoko kaka epa Insino Kabamba les samouraïs du changement to pe papa Changu na mama Kalvinika bamba oyo babakisele kombo mama Kimbaseke bolingo oyo basele yeba ke soki ozalaka mwana Changu te pardon bali yo moko yebelaka zako kimela po awa masolo sesili carré yango biso to betele mona beto c'est vraiment encore zabe abambola nyoso ezosalema ekele kitoko monda ekolo misala kitoko to komi ko tambola solo bosengi na bino siko to komi na opération la kisa misala ya bourgmestre esi ebandi et surtout que monda ekolo ekendaki ko surprendre papi ngalema numéro 1 ya commune ya Njili tonda élément avec écrit dans ma tête. Voilà, na cadre toujours il y a Edith 003 Edith 007 de Tepsarabino qui on a nini bozali tranche auto tambola pour otala ba misala bourgmestre. Oui, nous parlons que ba bourgmestre o ba so bango lelo o ba so sa misala te. Na biso mbonda ekoto beke to palper sur les doigts, to palper sur la réalité, to quitter le terrain. Nous mo benga gabiso, nous mo lobela gabiso. La réalité on to mona le to surprendre moi na mboka mbumba ngalema papi ozali bourgmestre commune en Njili. Tozana ye toyeba mokozi bodi fatanji oh Njili eza malamu Njili eza malamu Njili eza se comporter malamu et eza en parfaite santé kaka ndenge ngai moko bourgmestre nango nazali nalingi siko otala caméra wana expliquez-nous bana Njili Edith 003 Edith 005 ezali ni pendant 2 minutes. Merci beaucoup na kobanza monsieur le journaliste na ndenge oyo ko surprendre nga la kati ya terrain donc na pona yo oya na yo ezalaki surprise oyo biso tozosala eza déjà lokola ndanga tozwa ya koservir population par l'exemple donc nakokovanda te kaka na bureau na nga nazopesa baordre naza mokonzi ya baordre bongo te naza mokonzi ya kopesa exemple na koprêcher par l'exemple raison pour laquelle boye kosurprendre nga awa toza na boulevard Lumumba esika nini naza kosala misala ya assainissement to oyo ezali mobeko oyo lobi edi 003 oyo eza kolobela biso sur l'assainissement ezopesa biso makasi na oyo etali assainissement oyo etali salongo oyo lobi ke moto nyonso
mokolo ya samedi ezala oza commerçant ezala oza moto ovandi na ndako avant te osala n'importe quelle activité il faut tia nanu edi 003 en application oyo ezolobela makambo etali assainissement oyo ezolobela makambo etali environnement oyo ezolobela kolongola kokombola kobongisa bisika oyo tozovanda po ete ezala peto yango wana tozolobela edi 003 donc na minute oyo nde naza awa exercice oyo bato baza kosala awa yango nde eza edi 003 oyo ezolobela salongo bisika tovandi propriété na environnement oyo ya biso tozali eza mpona bokolongono ya santé na biso mpe mpona bolamu na biso donc mosala tozosala ezali mobeko eza mobeko tobengi edi ezali mobeko ya engumba donc ya ville province ya Kinshasa atia en place mpona kopesa biso makasi ya koaplike mpe ya kofaire respecter bainstruction ya bakonzi sur le terrain na oyo etali assainissement bon mobeko eso elobi ya edi 005 wana nde eza kolobela sur banuisance sonore na oyo etali baéglise na oyo etali babar nayebi ete mikolo eleki je peux dire lelo déjà 2 semaines nazwaki mokano moko makasi na baopérateur économique nanga oyo baopéraka na secteur ya babar to batenancier ya babar comme bapasteur na baéglise comme bandeko nyonso oyo basalaka misala na oyo etali makambo ya miziki baaktivité belebele oyo napekisaki mpe natangaki makambo etalaki banuisance sonore oyo elobi ete na bengumba oyo bato baosala baaktivité na bango lokola ya babar ya baéglise eke musique ekobanda na ngonga ya 16h30 tina 21h musique ekati alors on a pesaki ordre na batenancier mpe baopérateur économique nyonso même bapasteur barespecte oyo ezali edi 005 musique na yo betango na volume oyo esengeli mpe na ngonga oyo l'état to mobeko eréglementé okati musique na yo pour que bandeko bafamille oyo baza pembeni nzinga bazala déranger te et surtout lelo ezali dernière semaine bana bazozonga classe na le 4 septembre donc lundi oyo tozokota bana bazozonga classe bato nyonso baexerça baactivité na bango ya baterrasse babar baéglise bayeba déjà kozwa badisposition pour ne pas déranger bafamille to bana oyo bazonga déjà classe yango ngai moko étant que homme de terrain lundi nakobanda kosala ronde déjà parti il y a 21h naza sur terrain pour vérifier babar baéglise mpona okuta bazobeta musique en tout cas edi 005 nde ekotia maboko likolo na bango eza ngai te eza mobeko que nous devons respecter tata mokonzi ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango anomaki biso apesaki biso mission mibale oyo ezalaki ya assainissement mpe sécurité même assainissement oyo c'est la sécurité sanitaire même oyo ekali banuisance sonore même c'est notre sécurité donc on ne peut pas fouler au pied les instructions du chef de l'État on ne peut pas fouler au pied les instructions de son excellence mais c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa je cite son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons mettre en application les instructions de l'autorité urbaine. Édition lelo na sepeli nango parce que na yebi ke bozaki mingi bo se retrouver ba information qui toko tande to comme la soukola yango mais bon continuez toujours à s'abonner massivement la chaîne YouTube la biso Mbonda Ekolo officielle pe boy la biso ba sport publicitaire na bino ba problème ya ndenge obolingaka bana to koleki sango avec impact la idéologie si ma caméra zaki bongo mwana mboka Wilfried Samba pe édition Simba Maki et pas ya mwana mboka ye moko Medina Kambembe montage réalisation ya écrit dans ma tête à même to yebi toujours que et c'est que ça mbote makasi et pas ya mwana mboka Benjamin Kilunga o azra mission de service akola sobe élément qui toko na Nicolas ezali koya mais dédicace à moko lelo to pesi yango sika mama Calvini Kabamba autrement dit mama Kimbase Kepe la papa ainsi le Kabamba papa Changu mais to bosalite mwana mboka de zinga leader ya funanga allez on la présentation to kuta la prochaine maso collé sur azongité botika malam vraiment bye